Kombo na Yesu ezali monene. Kombo na Yesu ezali makasi. Kombo na Yesu ezali na nguya. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kimia mapamboli. Ngai nabo tina kombo na Yesu, biso tobo tina kombo na Yesu. Yope okobota na kombo na Yesu. Kombo na Yesu ezali na nguya. Kombo na Yesu ezali monene. Kombo na Yesu ezali na kimia. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kimia mapamboli. Mbote na bino nyonso bandeko na ngai, ikelamu na nzambe na bomoi, po ete satana akela te, akokela pe ata mokolo moko te, ye ayaka po ayiba. Biso tozali ikelamu na nzambe, nzambe na Yesu Masiya mokonzi pe bobekisi na biso, tobengami lisusu bana na nzambe. O nano azongi na ndako ya tata te, tango na ye ezali. Voilà, na ye na tango yo ko présenter bino chaîne na biso F4 TV. Esika nini mama ako jouer rôle na ye ya kobota. Esika nini mama ako jouer rôle na ye ya femme porte-bonheur, aide semblable. Esika nini ba témoignage ya bandeko na biso, matatoli ya bandeko na biso ko banda na ngai moko ekolendisa mabota, parce que famille yango nde ezali source ya makambo nyonso ya ebandeli ya nyonso. Nzambe alobi na biso, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alobi na biso, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Aïkoloba na biso, soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Satan aye abongoli makambo. Kasi na nzela ya chaîne oyo, bokozwa témoignage na ngai moko ndeko na bino Nadine Pita mingi boye binga pe bako bokoye bangai na nzela ya témoignage oyo nzamba pambola bino. Après 15 années, nakoloba ya stérilité te, ya kozela kokoma maman, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Exode, qu'en Israël, il n'y aura pas de femme stérile, il n'y aura pas de femme qui avortera. Donc, ngai nazaki stérile te, nazalaki kaka kozela. Lokola Satan ayaka po yiba, fali nzambe azongisa ngai, denga lobaki na ngai ne bandela mokili, et que sois féconde, multiplie-toi et remplis la terre. Fallait nazela 15 ans. Et 15 ans, il y a makambo ebele. Il y a beitape ebele. Bokoye bayango. Balobi na yo oza stérile. Oza stérile. Oza féconde. Oza li féconde. Dès qu'on a un mobile, balobi oza stérile, oza féconde. Il faut que l'oba, je suis féconde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ngai tomba oloba nanga na stérile. Nazo yebisa ba médecin, mon Dieu m'a jamais dit que j'étais stérile. Yoza na ba trompe, yoza na utérus, yoza ngi trompe. Oza stérile,
oza stérilité parce que mwasi oyo azanga batrompe aza mama ya bana aza mama ya mwana aza komelisa bondimela Yesu Masiya. Il fait toutes choses bon en son temps. Yo tambola kaka na koyokamela ye. Bandeko nanga to négligaka bandoto te parce que physique na spirituel et qui n'aura toujours nzela mon corps. Il nous a dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des visions, par des révélations, par des prophéties, de plusieurs manières. Tango, ozobondela loba, Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles pour que je puisse te voir, pour que je puisse t'entendre, afin que je sois en mesure de te parler comme il se doit, selon ta parole, selon ta volonté. Matoye fongwa, matoye kofongwa ma. Oyo nzamba alobaki ekolata nzoto. To neglijaka bandoto te. Tokolobela likambo bandoto. Tokolobela likambo oyo nzambe alobaki elata nzoto. J'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ndoto na yo ekoma réalité. Parce que nzambe na biso azali solo. Nzela pe bomoi tango alobi akokokisa tango aza bomoi yo pe bomoi esengeli ezala kati na yo tango aza nzela tambola na nzela na ye po yobika. F4 TV, femme, foi, force, famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bo kabola moi estre oyo bo talisa bandeko ke mwasi nekomba kozala te mobali nekomba kozala te ntango yozali mwana na nzambe. Napamboli bino mpe tokutani na mikolo ekoya. Nzambe malamu, nzambe malamu, nzambe na ngai mosusu azali te. Nzamba bolingo yonde bolingo mopesi na bana obongwani te yonde makasi ya bitumba nyonso natatoli yo nzambe monene mosusu azali te elonga na biso mosusu azali te tika na yembela yo yeso yo mosusu azali te naza na posa ya koso te mpona kumisa Yesu elonga bomoi na biso mosusu azate ndeko yaka tokumisa Yesu yaka totatola nkolo Yesu yende mopesi na bana akopesa yo po ete tango alobaki yo pozalaki na kati. Mwasi nekomba kozala te, mwasi nakosopazema kozala te, mobali nekomba kozala te. Azali fidèle. Nzamba pambola bino. Bonne journée, au revoir.